Bonsoir, coucou, boitard, hello, Batouazan États-Unis, boitard pour Nabatou Angola, hein? Bon après-midi à tout le monde, principalement à tous les internautes du monde. Bon après-midi na bino, bandeko oyo balanda kangai Olga Tundra na katia idéologie TV. Premièrement, avant la démission nanga, je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, de m'avoir donné la guérison miraculeuse. Nazaki tellement malade. Namoni moi tambo lukingai, ba oyanga, ba omituna, ba obayebi, bayebi te, mais Olga, ça la sous émission te, la tundra no mona te, la tundra ye liboso na bino. Juste les qui sont des dérangés qui le kumezonge la kolo, ngayeyo, naza en bonne santé. Gloire au Seigneur. Ma maman Ngeli na cadre Ngeli. Je salue mon boss David Ewembe, le producteur. Na cadre Ngeli la tundra yeli bino masolo mora kitoko. Ma maman ya boania bakozwa même big bako noter. Ba maman oyo pe oyo ba stream abe ba okangelanga kanda. Mais ba maman oyo penza ya motema malamu akozana attention pour la démission oyo pour émission ya lelo et baksa en plus na kati ya vina e lelo na vie na social na société na biso na vie tozo vivre lelo ba mariage ba fiançailles ba chérie ba copine ba kokibinage ezo umela lisusu tie ba dekolanga vraiment eza pasi tokomika ko tsanzambe makambo nzambe ngana ebitena sa mobali nini ngai kolela ba rapport par-ci par-là ba pasteur ba mona pasi non sokaka maman pasteur apesa conseil mais mususu eza likamo boy ona kati ndako yo moko muto luka ngo pe yo moko muto zaka producteur ya au sema trouble yo moko semeur de trouble na kati ya foyer na yo maman mibali bazaka mibali mobali ataza mukusa ataza muki ataza na mbongo ataza na mbongo te mobali mibengi mobali premièrement na relation amoureuse exige ka respect pour mobali akolinga yo à 100% alinga yo même donc azwa kiti penza divan tia na kati ya motema vanda pona bolingo na yo mais eloko ebaisaka mobali eza manque respect maman Ngeli la vraie chérie ba bébé baba sinzambe bala baronne respect surtout tobeta sete na maman poto bozana respect na mibali na binuté bobosa na kake nzambe tanga kele mokilelo kaliboso kele kezaki mobali nzamba alobaki na Genèse faisons l'homme à notre image donc mobali nzamba sala na image na ye biso to utaka kana mopanzi na bango alors tous autres devoir bango ba respect et belé mobali lingana e bunto a mangaka e respecter et surtout mibali mbasi musuba koma ata amoni mobali na ba camarade na e maman ata moni famille ya mobali e na ndako ote mapendo zo finge bemba mama na yo maman koka moi poni bongo on appelle à moi discussion, on appelle à moi conflit, mais maman tu peux faire semblant, papa ya baye, tu sors le genre, yambi bango, même ceux qui ont collé exaté, réception na yo kaka, oyo sala na kati ndaku. Les hommes monissent déjà que non, fille yo aza bon éduqué, fille yo aza mal éduqué. Pour la kati ndaku alibala na o maman, ceux qui ont manqué à mobile nous respect. Ce que ça la cave kambo ya ko sala te na kati ndako libala directement et refléter que éducation sikal oyo bimela yango to fixa ba parents na biso ba ba faute na yo te alomba ya faute no te ya faute siko uta de ba parents ba bokolo malamu te bandeko na ngai basi ba maman Ngeli surtout na lela bino ya dégâts vraiment masolo nga na obeto yo Mireille Kiou na Gabon ayebi yango Mimi Bungu Love pe ayebi masolo HK Silence d'or bango nyonso masolo bayebi yango
yango lelonga na ye kobisa bino ba maman tout ça la faveur eza faveur pesa devoir oh maman nyonso na kati nda kufo banga mobali na même fiançailles pour mobali aza mutu moko alinga lokumu partout azali surtout so azala ba camarade na ye au moins ka ya wana moi eloko moi ko leka wana maman foza toujours mutu ya mutema munene ya ko supporter oza na patience eloko mususu lisusu mobali alingaka na ye mwasi apesaka ye condition te ozo vivre na mobali na kati ya foyer mobali apesela yo mbongo apesela yo masanga mobali asala ba devoir na ye na kati ya famille yo musala ozwa ya opesaka ye condition chérie na moni kabelo mo ezo régner kuna 60 pouces nga pena fo sombelanga comme pena omoni yo so sombelinga ngote o ngana osala kutu kolobelo moko te donc yo na kati ya ndako ya na kikuluna ok maman oya mwasi ya malamu il faut no se contempler na mukie o mobile azoyela yo lelo oyo mboka ebeba bapapa mosusu basala mwa misala moka ya mike o mwa pe mwa mobile banda ntongo abimaki ale même pas eloko mais aza na mbongo moko ya mukie azomona soki adepense ameli même sucré bana na ndako bakolia nini bamama tozala mitema malamu vraiment tosunga bapapa papa kobimatikeli yo mwa quelque chose otika losala eloko akolia eza basi mosusu ase donner la peine akemela masanga mwasi nde nini mobali ayebi kende naza bona osala boye na mpoka ntango na okende okuta mwa eloko olia na lie na se reposer mwa énergie na perdre na journée ezongi mais aya na ndako boye akuta mpenza ko papa boniko nginyango mbongo na mukie mukie otikele nganga nde naye nake kobeta batour na couloir awende si ata pata sepo olingi mpe te kotikaka ngo lisusu te mama mpo nini boye bamama tozolela so totali plus par église ya baéglise eza na monde bato batondisa yango ezalaka bamama alors bamateya wana mpe toyokaka wana fo tosalelaka ngo ti mpo tozala beni mpo nzambe mpe apambolaka biso vraiment eza pasi mpe mawa ya misato eza rapport sexuel papa mama biso basi boyinanga te na oloba ifo naloba mpona oyo ayebi te azwa implice oyo asepeli gloire a Dieu oyo mpa asepeli te bolimbisi biso basi tozala na temps tokoprendre même bane osali rapport sexuel te esalelo te mais mobali aza mobali bamama ebele na kati ya bandako balinga soki kopesa papa nzoto te oyo aka ya nini yango nga alalaka na se yalala natikela mbetu na ye ya nini yango sia ozokosabtenir mpona nini soki olingaka te ongoki kokanga makolo na yo ovandi na ndako ya tata ya bino na mama ya bino ntongo oye na ndako ya libala eza mposala devoir mobali abalaki yo mbongo te mpona nsima mbongo na ye oza mpe mpunda na ye te mais il faut ozala toujours na système ya kosede pa mobali na yo ntango mobali aza na posa ya kobima na yo oza mwasi na ye oza makangu te ntango wana nyonso yo ntango osala bizeti mobali akoyeka otinda ye na nzela mosusu abima libanda ake akuta na mwa fille moko boye mboka lelo eza kobeba bafille bakoma kobebisa mibali ya bato yo monika babimaki na ye une fois mais yo oyebi mwa mwasi na te soki atambolaka ndenge nini mosusu apesaki ye bizu wana apesaki ye ekimisi ye ndako bizu wana epesaki ye ezangisi ye kimia bizu wana apesaki ye eyinisi yo moko moto balatisa alliance na mosapi papa akomi perturbe papa azoyeba esu kose maîtriser te papa azoyeba esu te ke non nde naza boye osisi ye mposa kovandaka meme na ndako motema ekomi kaka moto fo akende kaka kuna mpo kuna yo moko moto ofungolaki porte bamama mibali balingaka na bango basi ya bongo te ntango ondimaki soki olingi na yo bongo te zala na yo s'abstenir na yo
abstinence na yo ezala epa na yo moko ozalaka na yo moko oboya na yo makambo mibali ou bien ovandi na yo kimia ozozela mokolo mobali neti oyo abakishere soki olingi na yo kopesa nzoto te emelior osolisa mobali vérité ke non nga nde naza boye mpo oyeba nzoto na nga il faut bima fiançailles epa na biso nga mpo oyeba nzoto na nga en tout cas faut okutana na baparent na nga faut opesa mokanda ou bien faut tozela dot. C'est ça. Mais ce que l'ingénieur a bon côté maman, na place au linga, au bas d'un que la maman m'bala bat, m'rasson dit ma bape c'est l'ombongo, pour le bio comme yani nango na kandi makolo nanga le lo, kofunga mate. Ozomi pe ça passe yo moko. Pour mo bala en tambola na nzela, à mon fille, mon tellement azan, tellement na posa. Il y a relation sexuelle. À quoi bimisa même bongo na ebo a fouti. Abimi na fille moko boye donc aime super tikeli malibabe aime soit tikeli maladie aime soit tikeli so nini jour bino boko lukaka bobongisa ka nyoso na tikela keko yaka kose ko envoûter yo te mama e yaka likolo na yo kaka lisusu mama to sa ba papa to pesa ba papa valeur ya kozala ba papa na kati ya ba mabota na kati ya ba foyer na ki fiançailles to pesa ba papa sentiment balo non ba balati ba balo kaka posa ko bala po mi bale be ba komi nzambe ngapenda na bala na ngai te kade na omona kamana ngana mwasa zo sala ngakutu mbongo na nga malamu na bomba na banque na sala ba projet na nga mususu naza katela mwasi na yo ki posa mwasi na yebi na koluka na couloir na kozwa na okende chez Temba na ozwa na ke chez Paulo Tudilu big dédicace mon vieux Tudilu Royal le sénateur bonsoir papa biloko wango na okende nga kiboko na kozwa petite moko ya butu na obimana ye mama ozo perdre mama yeba na kati ya ndako pe mobali alingaka na ye mwasi asalite te emission na ngai ya lelo mpenza ya pokwa lelo na ye mpenza kobeta se te bamama ebeye na bandako na mabala bamibongisaka te mama mibongisaka kaka soki ayoki ke ndenge eza na feti moko ya famille eza kuna fo ozala nde omona mama ke koluka bakangi suki omona mpenza mama mwasi kitoko talema mitika na ndako alataka bapolo moko elembalemba ya minene alataka liputa moko deja sila nango mpenza couleur yabi nasala sunini na babalanga deja mpe na boti bana ata na mibongisi nakokende wapi ata na mibongisi te eza kaka ndenge moko mais mama na ngai yebango ke mobali azala na posa omona ngelingeli mobali azala na posa omona yo lempo propre mandiaka na o propre minu na o propre elamba na o propre koza no na bilamba grave ya motuya te mama ozala mwa babilamba na o moko ya normal ya bien ya propre ya osoko mama ozwaka esu ntango kose makie te o bana oyo atyanga motu pasi bana baza bana baotikala bana mama ntango etali osali mosala nao na kati ya ndako eloko ya liboso nanu mama foza na petit ntongo soki etali avant simba mosala na kati ya ndako na yo ozwi cantine na yo soki oza na dushe ya ndako okoti na dushe ya ndako osukoli ochange slip ochange soutien ochange pince na yo linsu babenga yango pince olati eloko na yo moko ya propre maman misali ngeli so pe bon maquillage maman kobuka na te lekisango penza moi cils no propre moi rouge à lèvres no kitoko moi bâton no propre wana ovandi siko bando sa musala otie moi adoration na yo na kati ya ndako ozokombola ozosala misala na yo ozosokola bilamba papa ozobongisa ndako na yo ozosala makambo nyonso wana eza kitoko mingi na kati ya société mobali ozala fier basi misu mobali bakoma obanga même koyama na bapa na bacopain na bango na barelation na bango na bacollègue mosala mpo ayebi ke se nake kuna erolo nde nake ekuta mwasi wana lokwa liboma bandi liboma sika mama omoi bakangi osuki baningaka komi okama
Ce que vous bongisi et vous allez nous kitoko et soni. Maman ngeli bo s'entendre kati ba bisa bino biloko bongo. Bino penda bo bonga ka bo zala ka ngeli hermion sotongo midi pourquoi. Mayayu Sandra Alawidi. De London, moi na poto ya sola kenda zonga. Big dédicace talaka yo. Tala. Tous ceux qui n'ont pas pour la maman, est-ce qu'on a yeli pe ba papa? Ma maman vous paie maintenant. Est-ce qu'on a yeli pe ba papa? Ba papa na biso. Bonsoir. Boa tarde. Et si nous sommes zoami, toujours ça la bongo, connexion à bongo, pour toujours ba couple, ba relation, ba fiançailles et dans la kimia. Papa na tourne yo pe zoa de verre oyo ya yo qui responsabilité na yo ya ki chef na kati ya ndako. Papa na kati ya ndako koma lokola soki pe eloko nini yango wana. Donc yo ozonga no ndako soki motema no elingi. Musale kangaka nango 16h. Mais papa yo koma ndako 22h. Maman loba, moya loba ezate. Okoma kala ba raison. Non. J'étais en réunion avec des amis. Tu vois pas, à cette heure-ci, il y a une collègue qui est venue me déposer. Oh, le taxi, il n'y a pas de taxi. Hein. Papa! Donc, il y a comme le quoi, Mouta Souka ou Abima en compagnie. Bien si ça va moussala ya Souka. Vous aurez tant même pas reçu ça. Moi, si. De moi, c'est ça. Naïka wana. A comme le cola, bouquet de fleurs, na katia ndako. A comme le cola, rideau ya ndako. Bon, que la rappel bande qu'on a bien à bâtiment. Pour papa moi quand tu retombes au snapia lobake, yé azan de comme moi cité. Oh yo ça la moi c'est batu. Azape na bande comme bali. Yo lingango te basala ngona baleki na yo. Yo lingango te basala ngona ba cousine na yo. Oko lingango te basala ngona ba nièce na yo. En tout cas, joie vraiment connexion. Joie de voir na yo na maboko mibale. Kambandaku kamba mwasi olinga kaye tango olinga ka okuta ka musuna aboti na eti tango oboti si okomi ko déposer papa et comme maman mais pas si difficile pour matana maman même ceux qui n'église que non des aboyele le dimanche nakati ndaku kwa couple zaka ibayibi nzambe oka base bozo bonga matobonga matanga na église ba bonga ba ke église ya bino couple zala kaka yo bonga makana yo bebo kezaka bino ngana olanda bino otambola nzela bongo boye mama na papa botambola kate do ya bino ezaka tango basisa kaka koloba ke ba déclarer bino mwasi na mobali na miso ya bato yango nde place bato bayebaka ke boza mwasi na mobali ndeko papa tika makambo wana papa changer zwa vraiment courage. Ngai Olga Tundra na ye na poko lelo l'émission oyo pona koyebisa o papa zwa courage au changer zala na petit de rozala attentif na mwasi na yo moko faut o attiraka attention maman mikolo na molo boye maman mikolo moni tension no eza souviens normalement moi mafuta no pa kolengi yo te lukana mafuta muso changer ko oza papa moko boye oza papa moko soki mwasi ou bien voyager ou bien ozato déplacer mwasi azalaka na posa yo kaka yo mwasi na azalaka na posa monaka po azalaka l'aise pembeni ya mobali na ye asisantaka nesengo moko boye pembeni ya mobali na ye asisantaka donc lokola mwa bébé mo boya moki na kati ya berceau bapapa tosala l'effort ya kosala makambo wana po to regretaka te po to mitungisaka te po tozalaka toujours na union po mésentente ezalaka te na kati ya bafoyer na kati ya barelation mwasi mosusu oyo papa ozonéglige lelo akei nzambe apamboli azwi mobali okomi koloba kindumba te omoni te famille na bango bandumba famille na bango babalaka te papa obosani ki ata na bible kana ezalaki habité mais nzambe apesaki yango bana Israël po nini
po bango moko bakanaye bazalaki na bango na vision te bana Israël bauti boumbu ya nani kuna ya pharaon baye ko hériter Canaan. Donc oyo zomona mabe na kati ya foyer na part maman pe na part papa bozala trop na petit da ko dialoguer dialogue na kati ya bolingo eza fin. Pourtant boso wa mwasi na mobali pas zoyeba posa mwasi pas zoyeba posa mobali mwasi mususu alula aka biloko libanda soko abimi amoni la tunda lati na ye mwa biye na ye amemi na ye mwa sac na ye a classe boye mama libala me la tunda bala na ye te oka fi yango bien fi yango azalaka sur la parfum bien fi yango po mobali motema mabe mobali maboko makasi mobali azaka ta temps osombi ya mama soutien te na kati ya ndako bapapa bozala mpe na bitilo outi mpe mosala oleki mpe na maison moko boye otelemi otali mwa soutien mwa slip mwa modex mwa nini osali mpe mwa sachet oye mpe na mama surprise opesi mama mpo biso bamama nayebi ke eloko wana tozalaka nango na kati ya ndako oka mama batikelaki mwa mbongo wenza beti tour na wenza kuti mwa box mwa singlet mwa mouchoir mwa nini boye asombeli papa papa uti musala chérie na sala ko surprise mo bote na mune basengi moko kitoko bébé na sombela kiota yango ba mama vraiment tozala mitema wana ba mama ngeli na kosi te na si boyeba Gisèle Mundeke de Paris elle y passe en nga Patricia Matasson na Congo makopa d'enfance so vie de mutu tempo na kosi ya bo mwana ponga na yo toyebani bien na qui est dans la sous émission na ngai nazo pesa ka dédicace na ngai na batu na ngai à tout le temps et à tous les jours nazo pesa ba dédicace na nga na code 16 ya batu code 16 ko ya tête na pesa ba dédicace na ngai Lisette Kassing et mon pao de Paris Laetitia Touba la reine Queen meurt Congo point Touba TV et ko ya tête bonsoir mon tonton chéri Moïse Mobé en direct de l'Afrique du Sud. Bonsoir Yann Bunganga le king de sa reine Yokani Makasi ba big dédicace na Boss Mboshi na kati États-Unis mobali ya Rolls Ndimbo ba big dédicace na maman Mimi Mouita pire sœur ya Laetitia Touba la reine du sud de Montréal na pesi bambote belé Niki Ngasa triple N bambote belé club de stars de Weranson Batutu Yemoko président Igwe Weranson des salutations de la part ya Olga Tundra Bambote belé na noko nanga mala Ibra Cintura 80 donne du fétisu mon oncle la fée Tongia ma copine yanga no penza ya nzela l'école yo yebi Elkin toujours na moda la chimoto somo lutonadio mobali sacré bisika na Paris Jenny Play de London petit na nga moko vodika bwiku na London bambote belé bambote na nga lisusu epa ya HK Silence d'Or papa du Mundu papa Moïse les amis de Laetitia Touba la lelabino ya Dega les amis de Yannick Fundi Bina Filé leader à Jeune Thierry Migler leader napesi no bambote belé napesi bambote viens ngai Willy Ndeke on a vient ngai mpangi na munu mon vieux champion Samagora champion Kamikaze champion Yamaka père mon pangi de moi miroir de Bonda encore une fois babizé belé la Mimi Bungu Mimi Love de la Jet yangana yo yantima sacré bisika encore Sarkozy Yamba bambote ne belé Freddy Lubaki bambote ne belé
Diason Tukaluji na Istanbul. Bambote ne belé Mr. Fantomas. Parce que bon maswa munene na Paris. Bambote na belé Ellen Johnson. Maman Nancy, maman ministre. Elmel Juju. Ritiana Mouchama. Garantie. Pachama. Mon vieux Willy Kassa. Na pesi bambote belé lisusu. Na pesi bambote belé na Blandine Lokondo na Paris. Ma copine na ngamoko ya bomwana. Mama Diva, petite sœur na ngai Gina wa Mambengo na Istanbul. Na pesi bambote belé na Fifi Pemba. Fifi Pemba, Fifi Miel. Na lela bino ya dega sur Idéologie TV, ya Yemoko David Ewembe. Kaza MM Pro, mon vieux Kofi Mantuka Mankoy. Le sako na yo papa. Esi ko zali Pambote belé John des États-Unis. Motema. Chichi ba susola ngo ne tombera jamais. Talaka yo, John na Maï, Bambote belé, donc nous sommes na petite belé aux émissions. Prochainement, retrouvez-nous sur Idéologie TV. Bye.